Eko Jino Will, fitira Christianité na fitira Bible olobinini. Merci ndeko nangai nakanisi motuno tuni ezali crucial na bandeko nyonso bazali kolanda biso bayebake toza na radio en direct ye mingi na radio toyaka mpona badébat contradictoire te moto na moto aza kopesa baperso na ye na motuno tuni ngai ya futur ya Biblia ezali na kosenga na ba émission ekoya komemela biso bato bazali na mwa connaissance ko bandana na genèse ya makambo yango toyebaka yango parce que biso ngai na lobaka nga na za chrétien na botami chrétien na tangi ba classe ya Bible nde na bandaki koyeba bonzambe na kuluka koyeba pe ba livre mususu oyo lobeli makambo ya nzambe na sala ka étude ya kolobaka quand on nous parle de la spiritualité bakoko na biso bazalaki na yango okomona bato bazali na kati ya forêt équatoriale bazakolia pondu na manyoko na yango okeye na Amazonie okokota bato na kati ya zamba baliaka pondu na manyoko nango synchronisation wana ezali kokuta wapi ndenge nini bakoko na biso bayebaki kokota na zamba kokamata apikoli musisa o babengi tangausi asangisi yango na miel ezali ko soigner mongongo to angine mundele tango aye asali yango na comprimé to ezali kondima ya mundele mais oya biso soko sangisi babengi yango bokoko pona nini to sambelaka bokoko ya mundele histoire au mundele akoma ezali bokoko na ye oyo ya biso moko ekoma bokoko na sens ya ko dénigrer to ezali kisi to ezali koloka alors que to utiliser ka bokoko ya mundele moi encore ce qui totali eloko evandisi biso lelo ba bengi Facebook mokolo na yango inventeur nango alobi ezali pharmacien mais kokuta ba pasteur ba évêque batu nyonso na banzabinza mezami na biso tout otonda na kati ya Facebook ndenge ni ozali ko servir franc-maçonnerie na nzambe yango oyo tozali ko belela Yesu mbala moko. Donc christianisme ndenge tolobaka ke lokuta ezalaka vraiment ata obombi yango wapi ekosuka ejair mokolo moko ndenge ndeko na biso ndope ya wite ikoloba awa eko changeaka eloko changeaka te ezali kaka vérité mais lokuta changeaka multiforme caméléon sima nakanisi ezali kokende kofungola biso surtout biso bayindo oyo bamemela biso Biblia na tina ya colonisation ya civilisation pe commerce batu bamema yango Ari Morton Stanley toyebi ke azalaka na ye criminel azalaka na ye voyou akona malamu te mais suka na yango tozali komona ke Biblia ezali kokende na suka ezali kokende kobimisa ba vérité mususu oyo toyebi nanu te biso bayindo to fongola miso toyeba tozali kokende wapi. Merci tozana ndeko ka téléphone onga naza komona te à part ya Canada donc soki muta téléphone ozali awa 2 minutes na yo mutu ya téléphone soko na kati awa à part oyo na pesa ki ndeko lanti longa na Canada soki muta téléphone so azali ozima loba pona zo mona yote mais soki ko zama loba te 3 minutes pas ndeko Roger. OK, merci beaucoup Mutatambwana pour la conclusion. Ngai nangolo baga boye papa ndenge ndazako bana biso ne prenez pas l'évangile comme quelque chose d'importation, prenez ça comme la vôtre. Na sina tindira chope ni mugeza biso tangi yango ya pa ndenge na tindira na kati ya nini nayo otango na Facebook. Donc ezalo ko la batu baibi ordinateur abatu mais iskamu babosana ke bakchaki code ne siga wana yango omona ke balobela nyonso na kati ya Bible mais ba préciser te na jardin de ezalaka wapi mage badi na Bible mais ça histoire na biso ba anticiper na sens ke ba ko kosa biso mais ça histoire na biso likama ya Bible wana omona ke Adam Eve bazali na kona ba salama na Kongo likamba Adam Eve ali vrai et pas la bango ba bizalo kuta pas pour la israté parce que ba yebi angote ba bosa ki code mais ça histoire na biso ba combien on va anticiper na explique ba ko sa biso mais ça vrai histoire ça histoire na biso na monenge ndeko moya bokoko ona kutanga komba wa tema baki isanga pasi non Adam Eve bazala na Irak vraiment na habité bobungi ya ndenge wana ba histoire ya Bible ezali makambo ya solo mais sauf que ba ki on explique que ba bongi sabiso so ndenge ni mais ba ki on explique ko sabiso mais ezali histoire na biso papa so ba mbaki na tikile bino Bible na kati ya Bible ndebo ko yeba moyibi azali nani et ça c'est tout simplement ça. En tout cas merci beaucoup papa Zambwana pour la ndeko pesenga maloba. Merci 3 minutes pas ndeko Roger bona fitira Bible na fitira vie chrétienne. Merci papa Zambwana. En bref, ce que je voulais dire que papa Nabiso enfant noir, il faut savoir il y a le bac mutumo comme on en zambazalité, ce n'est pas vrai. Dieu on peut donc le sentir, ce qui est vrai. Nous allons ressentir. Ce que par exemple que tu montes na moto, voyez quoi l'organine.
Alors, bateau baza déjà connecté avec Dieu, bazali na sensation de Dieu. Donc, quand na bango la lumière, donc le soleil brille 24 heures sur 24 heures. Immédiatement parlant. Aza en chair, en os. Donc, quand il y a une force donc vibratoire donc qui vibre au-dedans de lui et koufakate. Alors que donc ils ont luire jusqu'à l'infini. Deuxièmement, Bible au balobi Bible bien sûr, les 5 livres Pentateuque et ça un livre qui parle donc les upper world, ne parle pas les choses de ce monde-ci. Mais tout ce que la Bible parle, il ne parle pas de ce monde-ci, il parle des choses des upper world. Que une expérience que bateau bazala qui déconnecté ngai yo ba ko sala expérience na bango comme le plan divin denga sala ka penza ke a créé biso opposé à lui que biso nyonse un jour to kozonga et pas na ye ndenge to kitaki pe ndenge to kozonga parce qu'il y a eu donc un escalier et kitaki dans le même degré donc jusqu'à les 125 degrés monter escalier salama ko no kozonga pe pas na bonzambe nous serons encore unis. Parce qu'il n'est pas heureux. Parce qu'il y a donc partie na yemoko donc zali déconnecté, c'est-à-dire biso créature à salaki. C'est ce qui est vrai. Quand on reste wana eza spéculation moko bozo lo balabino sur le plan donc bozo kotanga. Mais nous ne pas l'expérience intérieure, c'est qui est différent. L'expérience intérieure c'est bateau que la divinité vraiment en contact de ba qui divinité na bango. Bazo koyeba ce que vous ne voyez pas. Alors, il base au comme expérience na bango à travers Mikanda. Ce qui fait différent bino ko tanga ba recherche na bino ndinge baso comprendre c'est bon, on ne peut pas négliger. Alors, papa enfant noir, Dieu on peut donc l'expérimenter ou sentir la présence de Dieu en vous. Au moment na kateme ko yeba ke mote zali ba ke mote so tiem sa pe kozika. Merci mingi maloba. Merci tozo kende na bandeko o tokotsabwe lokwa zona mwa minute papa mayamba pesa kibisoti toko 630 nazo pesa ba 3 minutes da bandeko ngana ko pona awa ce n'est pas que na poni bino parce que na poni bongo bandeko msuna ko tikela bango na kota ba conclusion suka bandeko bokoko précisément ba ona yebi soki ozande ko bokoko raison na teli bongo parce que masolo o bango ba se pumune na bambula na bambula na banza toza suna moya ko challenge bango te lokola pa pepe akomi ko ya ko confirmer te babiloko bandeka boko baloba bazana raison Leonardo soko zandeka boko soko mwingi nazo peso maloba nanu te ne faut pas croire que nazo ko sauter mais peut-être nazo ko réserver pona mwa ba minute ya ebele na kota suka boy sabso secret ya profession bozula tyango apu be ko ambo yebela ke te to comme na place tozali alors na keina ndeko family 3 minutes na yo ya conclusion. Ok, nayebi que christianité yangonde ekokende libela ti nasuka. Nayebi lisusu ke Bible nde ekokende pe libela ti nasuka parce que ezali eloko nzambe. Je pense que les êtres humains passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est la même parole là que nous lisons dans la Bible, jour et nuit. Nakoki konye yango te. Na zolingana ata lisaboye. Liloba nzambe ebanda liboso ke bana Israël bakoma na Égypte. Liloba nzambe ebanda nde na jardin d'Éden. Liloba nzambe ebanda na jardin de Dieu lui-même quand il a eu le pensée de créer un homme. Il a créé l'homme avec sa parole. Et c'est cette parole-là que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Alors, contradiction Isaïbele, nakoki ko attester foi nangaite, mais n'a vu que christianité qui signifie Christ avec nous. C'est ça ce qu'on appelle christianité. Jésus-Christ avec nous. Il était mort sur la croix et il est ressuscité et il est monté au ciel. Et il viendra pour venir nous prendre. Tozali battu monde était parce que notre monde vient. Ça c'est un monde de confusion qui sera détruit. Parce qu'il y a la confusion, il y a la concurrence, il y a toutes sortes de péchés. Ce monde sera détruit. Il faut que chacun de nous essaie de se préparer. À préparer aussi une bonne foi pour faire la volonté de Dieu. C'est ça ce que moi je peux conclure. Merci beaucoup. Merci tokotiaka ba commentaire na conclusion mutute tokei na ndeko yo na lu 3 minutes na yo ndeko yo na lu 3 minutes na yo ko bosa nte tozali ko lobela conclusion si futur ya vie chrétienne na futur ya Bible ndeko yo na lu soko zali te tokei na l'enfant noir ali Denazali na kolo matondo na kolo baboye na kanisi vie chrétienne ya su na futurité
puisque tout a été basé sur les mensonges. Mensonge na bango c'est comme kobima. Bon, ngai na moni na koloba na conclusion na koloba papa za mwana bande konyo to balewa. Ceux qui yo ya devant mutu moko depuis kala mutu na za barbi ou bien mande fois pembe suki nini, obenga ke toujours vieux. Alors mukolo ba koya koyebisa OK. Yo ya la mukolo mutu wana. Est-ce que vous continuez ko benga vieux? Alors ceux qui na koloba muke ceux qui to koti totali neti na nini na l'os de champ no romona ke bango bamne bazolo bake muku wana bato bande ko calculer ça fait plus de 20 000 ans, plus de 20 000 ans. Donc christianisme c'est le que botami il y a 2000 ans. Donc ba juif histoire na bango ça fait 5000 ans. Oh, bon, siko biso avant biloko ane banda. On est donc c'est-à-dire bango ba créer nzambe oya bango. Yahweh, il a commencé à exister il y a 2000 ans. Donc c'est-à-dire que bakoyi ko yako lakisa ngai te mutu na yebaki. On a biso to bito kota na ba détail ya kolobake, to kota na kata Bible. Ça sert à rien. To bimato lakisa ke eloko ngo za lukuta na besoin na triété. Yesu c'est un coulonaire. Donc aza mutu fo memeka na système ne lobake. Oyo yo kanya mazo me bamba na Congo. Yesu faut to boma e bongo si mabeto kene biso to bima to ko yala na lobiko matondo mingi na zongi simalo. Merci ndeko David bien que nazana ko batela kayo na mona kiyo ozali yo za ko représenter bande kwa kimpangisa na tikyo nanu. Tokei na ndeko l'enfant noir 3 minutes no ya conclusion. Merci na Roloba Boye. Ça change quoi? Bible zale solo to alokuta. Ça change quoi dans vos vies? Et là on a zéro comprendre était ba congolais. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Na ko sande ko mususu. Comment on a sande ko nani Roger, comment on a ko sentir ça deux choses différentes. Na moni na la sentir ça ndenge moko te. Moi j'ai dit moto a mona nzamba zalité. Ce que moto a mona nzambe akosi. Moto pe a mona Satan azalité. So motabi a mona ye akosi. Oh te tikali c'est des présences. Au sentir présence mais ce n'est pas comme moni moto. Voilà. Alors, le reste ndeko boko bebi Satan na bino pamba, ba décision boko zoa et go changer le côté. Oya linga croire na bokoko, a croire na bokoko. Oya linga croire na Jésus-Christ, c'est son problème. Je ne vois pas pourquoi vous vous contemplez, qui vous oblige à croire à cela? Personne. Croire na oh le mais moi je crois à ce que je sais. Depuis toujours, je l'ai expérimenté et je crois en cela. Bino popa pa lobi lelo, ce qui a lobi à solo soka lokuta montaye bien azalité. Qui vous dit que ça solo, qui vous dit que ça lokuta? Tout est possible. Batou boko qu'on dit facilement un mensonge. Pour la commis phrase mais prenez du temps et ce, même si vous êtes à solo, mais ça change quoi? Vous croyez en Dieu parce que le pape vous a dit ou vous croyez parce que vous êtes convaincu que vous devez croire en Dieu? C'est ça la question que vous devez vous poser. Hein? Enlevez le pape dans votre spiritualité. Le pape n'est pas le chemin qui vous permet d'atteindre Dieu. Non. Pape dans une église catholique, dans la configuration à Bango, il y a les protestants et les musulmans. Chaque religion a une dimension spirituelle. Comment atteindre son Dieu? Ne vous lamentez pas pour cette histoire. Moi, je regrette de vous voir lamenter, créer tout un sujet pour cette histoire, alors que Kamboumoussou a mis les alliés à Rosolola. Dès qu'on a monoposé par Rolte na Tikibino, oh alingi, abebisa soinae, pour na makamboyo, abebisa. Oh alinga kanisa, kanisa. Mais pour moi, je peux vous dire, ça c'est rien, c'est dérisoire. L'homme peut contredire Ango, Batumoussou peut contredire. Personne ne connaît la vérité. Nous tous, nous recherchons ou nous tendons vers la vérité. Et boto. Mais là, comme la femme, il faut comprendre que la religion, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, la religion, de façon que Moutou, alanda foi mokoboye. Et foi, on a des normes, il faut qu'on suive. Et les normes, en gros, bateau, les leaders, les évangélistes, dans le cadre chrétien, il faut respecter les conditions, les bango, pour être comme ça, selon mission, c'est comme ça. Babengi yango dogme. L'église voilà. Est basée sur des dogmes. Tu n'es pas obligé d'y croire ou de ne pas y croire. C'est ton problème. Mais c'est là où il y a le problème. Dans la religion chrétienne, totalement l'inverse. Dans la religion chrétienne, il faut croire. La foi, par définition, c'est croire à des choses qu'on ne voit pas, mais on accepte parce qu'on a la foi. Et foi chrétienne est basée sur même si on a la foi, il y a mouké, on a nzambe. Voilà pourquoi, si j'ai oyo, on a pamba,
mais ça ko toucher via ba chrétien parce que tozana ba dogme, tozana ba loi, tozana ba principe auto respectaka. Siko ba principe yango nde yango mutu batie anje awa. Voilà pourquoi on émission oyo. Mais moi je te comprends bien, mais na scope ba chrétien oza un peu off-site na raisonnement wana. Donc ina ndeko Goyav. Merci papa Zambwa na kanisa zoyo kana. Kitoko pesa 3 minutes na yo. Toko kanga na 30, toko pesa minutes mingi na bandeko bokoko bat ba conclure parce que ba on to mona ki mosika na masolo oyo. Ndeko Goyav. Merci papa Zambwa na merci na bandeko so mote na bino. Ngana oloba boye na bandeko mingi oyo surtout ndeko na biso mo akotaka critiquer catholique na ndenge ko sakana terre, le bi que voilà ba mensonge par-ci par-là, mais ngana oyebisa ka kene bandeko muso bayebisa ke pe Bible zeli loko ba catholique. Bible oyo atanga lelo eza ebuti na catholique ne sala sélection ba livre wana. Ce qui le ba vers disons ba chapitre eza na kati ya Bible. Muta sala yango aza archevêque catholique. Archevêque catholique na kombo Stéphane Langton. Yebta sala ke Bible eza na ba chapitre. Muta sala ke Bible eza na ba verset. C'est encore un catholique. Et la tanga ka Bible chapitre 3 verset 5 ezali ba catholique ne ba sala bongo. Alors, elle yo critiqué catholique. Yebisa biso kasi na religion na yo bo apporta nini na Bible. Religion oyo kendaka. Ce que ça la ya X, ce qui est Y, bino bo apporta nini na Bible. Na l'équipe point. Point mususu na roloba, ne papa la msolo ba ke mutamona nzamba zate, mais na Bible mensonge moko ezali ke mutamona Bible azali. Ce qui toke na Exode je crois 33, au mona ke balobi ke Moïse a mona ki mukongo ya nzambe. On donne même à Dieu une forme physique. Or, Dieu n'est pas physique. Nous sommes basés spirituel. Mais dans Exode 33, on dit que Moïse a monaki mu Congo ya Nzambe. Parce que Nzambe a dit que ce qu'on moni ngana elongi au Kufa, c'est mieux au monde ngana mu Congo. Est-ce que Nzambe a une forme physique pour nous mona na mu Congo? Pour nous, c'est un mensonge. C'est la parole oyo ngai na nima. Jacob abudaki na Nzambe. Obaki surtout ko baki c'est mon souci de commerce. Donc, on a kebiso to ba noir, to ba ko raisonner. To ndima bindima ndima te. Nzambe mutamona e azate. Wana vraiment ngape nazo confirmer parce que ça esprit ba mona ga été. Ça la forme physique te. Mais Moïse a ki no mona mu kongo ya Nzambe. Ba pesa Nzambe une forme physique. Mais c'est pas normal. Soit bozo ko sabana nikito neni. Ce qui est l'église catholique et sont modifiés makamususu. Moi, je trouve ça normal parce que ce n'est pas la première fois. Ça date de très longtemps. Et ça, dans le livre Moussous, dans la Bible, il y a épître de Bernabé. Et ça, dans le Nouveau Testament. Après des temps, il y a qui kolongola. Donc, on a la Bible, les catholiques, babakisaka, pe balongola. Babakisaka, pe balongola. Tant Moussous, ça va internet. Et avant, il y a poto. Vous allez connaître ni babakis ni balongola. Mais le autre, il y a poto. Comme la facilité à médias, tu comprends comprendre que non, elle va se bâtir, biso peut vivre. Elle va se longola, biso peut vivre. C'est une opportunité. Internet, que l'on a dit source, et ça, on voit la bibliothèque, bon, oh, mine, tu as information. Tu as négligé un côté. Et ça, le rôle, on a journal, on a quoi la barabara, et ça, le rôle, on a la bibliothèque, on a le rôle, on a information sur Internet. Et ça, très important. Sur le côté Internet, on va apprendre le PBL. Merci, papa, c'est moi, dans une Merci totika na batumisatu awa un frère kibangiste na deux frères ya bandeko ya bokoko entre dompe na ndeko koko waza to sala boye na zo banda to kanga vraiment na 30 exact mais to manager minito totika nango to banda la bona ndeko kimbangiste muntu oza un peu na katikati entre côté gauche on croit la Bible to réfère à verset biblique ya ba Bible makamnyo so ya Jésus pe ezana kati ya mbaba solo oyo biso ba kimbangiste to yebi question moka nazana o yebi sabiso pe o conclure comment est-ce que l'église kimbangiste est balancer les réalités kimbangiste côté gauche na réalité chrétienne côté droite tout autour de la Bible. Parce que bande kaboko bango tamba koya bango 100% na kopesa bango passage entre fumukimbango makamba lobaki deniaki Bible penza teme alobaki botanga ka Bible pour des raisons ka boko kanga bango un jour na ba vérité ba mensonge na bango bande kaboko depuis toujours to yebi bango bazaka na ngambo wana fumukimbango pe ba challenge ka Bible depuis toujours do makamba Vatican eye na okutu na sima bango na kotia bango pe na mpiku moko maintenant ye basingini nini kangi l'église kimbangisa avec la Bible et la réalité chrétienne ndeko biange na pesio maloba. Merci bandeko, merci papa Zabwana. Biso to yebi depuis kala
lokuta eza wapi, vérité eza wapi. Le vérité babomba yango, mais dans la Bible il y a aussi la vérité parce que Bible na lobaki que eza compilation, il y a ba livre ba prophète na ba évangile. Avant kolo Yesu aya ba prophétie ba rouleau ezalaka. Donc kolo Yesu aye mais ba prophétie et lova makambo ebele. Ceux qui ont étudié Bible au moins que non ba prophète mususu ils n'ont fait que répéter ce que les grands prophètes ont dit. C'est-à-dire dans lobaki que non, dans la Bible, il y a 3 grands prophètes. Il y a Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel. C'est écrit la Bible, les agana ba prophète misato wana. Les restes, ils n'ont fait que compléter pour répéter makambo ba prophète misato oyo baloba. Ni plan ya tata nzambe ezana kati ya ba prophète misato wana. Na lobaki ke kolo Yesu na ebandeli na suka na mission na ye Ésaïe moto lobaki yango. Biso to kangami na Bible po il y a une part de vérité. Pour vérité et banda na Afrique. Papa Simon Kimbangu kombo na ye révélateur de choses cachées. Aya ko lobaki vérité. Et Eden ezalaki na Afrique. Mais ato oyo basala Bible, basala incorporation, basala na va retrancher makambo mususu. C'est pour cela qu'on se dit que non, Papa Simon Kimbangu lobaki non, il y a le mensonge et il y a aussi la vérité. Mais biso to corriger Bible pour correction déjà est bandit na Eden. Eden ezalaki en Afrique, plus précisément en Afrique centrale, là où il y a le fleuve, où il y a aussi les minéraux qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs. Bible et le but n'est que paradis ezalaki na ba minéraux. Mais ba minéraux nous sont là au moins na Afrique. Une chose est vraie que au 14e siècle, carte à l'Afrique ezalaki ndenge na carte auto zalangote. Carte à l'Afrique au moins ngo oyo zale avant ba changer ngo au moins na ba kombo ya Eden ezalaki. Mais mama likambo oyo tozana ngo na biso bakimi na Afrique tozana maintenant actuellement tozana l'œuvre et la restauration. La restauration nous ramène à nos origines. Puisque la Bible parle de quoi? La Bible parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume était dans Zambé et son trône était dans Zambé. Or que la Bible nous décrit du trône de Dieu. Ce qui veut dire le verset biblique, nous il y a trône était dans Zambé, nous ego décrit bisoka kankamba et l'œuvre du kimbangisme. Donc la conclusion, il y a christianisme, na souka ya Bible, et ça dans le kimbangisme. Na koko pese bino ba verset biblique, ouais, la kisi ko bino moko, bon luka, bon tout na bena ba chrétien mususu. Ba ko yebse bino ba zali contre mur par rapport dans le trône de Dieu. La Bible nous décrit le trône de Dieu. Mais mais hors des réalités, nous, prophétie centrale, il y a Bible, il y a Nzambe et Zakaka na trône. Nzambe a le ciel c'est son trône, la terre c'est son marchepied. Mais le lieu qu'il a indiqué, le lieu de sa trône, le lieu où repose ses plantes de pieds, ce qui est au Ézéchiel 43, verset 7, au Gomona, baza silencieux. Ceux qui ont tangué Apocalypse 22, de 3 à 4, bazar silencieux. Ceux qui ont tangué Apocalypse 7, de 9 à 17, où est lobby que toute nation, toute tribu et toute langue sera rassemblée autour du trône de Dieu. Mais le trône de Dieu est à Wap. Or, le trône de Dieu, la Bible nous le décrit. Donc, le lobby boy, l'œuvre d'Ambé et Bandaki na Afrique, et l'œuvre Angop et Souki na Afrique et Zongi na Afrique. Merci. Donc, on a lobby l'œuvre de la restauration. La coupe peut bien un verset biblique, c'est ébélé. Merci, mais trône na osiko ede biso to comme Bible na osiko ya sika. Trône na oza wapi? Mais trône, mais c'est pour cela que na pesi bino na lobby na bino na lobaki ebandelia que non Bible c'est écrit nango ezaka na 3 prophètes. Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel. Trône oh il y a décrit le trône c'est Ézéchiel. C'est pour cela que l'œuvre du Saint-Esprit est basée sur Ézéchiel. Le kimbangisme est Ézéchiel au totanga dans la Bible. C'est pour cela que moi je vous invite. Trône d'Ézéchiel. Ézéchiel 43 verset 7 nous décrit le trône de Dieu. À décrire le trône, à décrire l'alliance, à décrire la ville de Dieu, à décrire. Swani ne concerne la Bible yango mute kumbi sur place tozali siko to boy koyoka siko bino bomonete songe pesa na kata Bible parce que ba expliquer trône te bino boyebi trône nango ezali nini na mukuse. Mais si
toqué dans Ézéchiel 43 qui nous dit voici la Bible comme ça to soukeli prochainement soko sali suba recherche trône oyo ba catholique to Bible bombe la biso biso c'est que to 2 minutes s'il te plaît 2 minutes s'il te plaît parce que Bible oyo to kolobela soki okena ngo na ba catholique ba la trône ils seront silencieux ba kolobela ngo te parce que c'est pas leur réalité. C'est quoi ça wapi? Mais je vous dis, tout est en Afrique parce que l'œuvre, il y a Ézéchiel Égypte, l'Égypte antique, et ça Afrique. Merci, merci. Bien, merci, ça va. Soit, prochainement, il y a la précision exacte sur le trône parce que ciel déjà écoute na doute pour nous faire les anoter. Alors, tout ça, boy. Dès que kokwaza na moni osepeli mingi parce que to comme na point où moko ko isu ko challenge bino ezate na makambo se pumone na ba mbula nyonso oyo qui est papa wa Roma ayeli bino na table na banza ayeko ede bino ubie bolambani ndende ko dope yo ta roza oya yo maloba pende ko kwaza soka silisi bongo yebisa biso comment possible ke makama mfumu kimbango alobaki na ya bino babokoko esangane donc bino bato vraiment pemena na mfumu kimbango ubie kimbangisi bato bazana pemena mfumu kimbango ndeko kokwaza ya yo eboto kuna zwa minute na yo oyo ko tikala ndeko ko pesa mbuta dompe mvitakanga to kanga na 30 ndeko kokwaza. Oui, et le saco mingi papa Zambona, le saco mingi balandi à Radio Lisolo, le saco mingi baibanso bana kati ya conférence pe baina baramandako na kanti boko landa biso malamu. Kitoko peza me kisakata te parce que bino siko na monka lokola bozui coupe ngotsa balaka laka siko aw. Ouais, le saco ndeko na ngai. Nazaki ko seka pamba te omoni mai maleki lelo eza mai oyo toyebaki yango mwakala mpamba te tolobaka te nzambe azali naturel, nzambe ali molimo, nzambe alakisaka kaka bana na ye o balingi na bosolo. Lelo naza na esengo mpamba te le maître de l'église, le maître ya religion chrétienne bango moko babandi kobimisa ba secret na mpoasa. Mais ba secret yango pe ezali simple. Tu sais, simple cela veut dire quoi? Dieu est dans la nature. Moto oya salemi le longa na yo tozali moto mposo na biso ezali kaka enveloppe. Ezali enveloppe oyo balati likolo ya molimo. Moto alati enveloppe ezali esprit. Esprit yango nde ezali na nzambe na kati. Alors, ma révélation l'église catholique est comme ça lelo nakati dani cardinal pape moko alobaka yango nakati soki pi 14 soki na mémoire mala moté makasité alobaka ke bato oyo to boko kosa bali bato oyo bazali na nzambe bana bonzambe mokanda ezali compter de fait bakamata e batumba e bazikisa na moto. Et que la moussasou bato ezali parce que bato au monde ezali maseki le monde ezali conditionné na lokuta monde ezali colonisé na lokuta l'histoire de l'enfer mais même le balouane ya na balwa ya mathématique le fait brille que le corps nzoto nga na yo tozana ngo nzoto ya nzambe ezali nzoto ya mopepe ekozika comment alobi su makambo très important na kati ya ba révélation audio komela ngai ngana landi yango na note sur l'enfer mais biloko nyonso ali lokuta ezali conditionnement ya mokili toko toza na heure de verso ezali heure ya vérité ezali oyo cycle ese sili tokoti cycle ya sika biloko wana efo eza ebima ekoderange bango moto efo ezala libre moto azelaka te ke bénédiction ekouta pa ya nani papa Zambwana moto azelaka te mapamboli bonzambe ekouta pa pasteur l'église kimbangiste ndeko azoloba baza kosouffrir na kati ya testament familial bakowela testament nani diangenda batikala l'héritage ya mosolo makambo ya maseki na kati oyo lelo baza bakoheritier ya bible bakorepete le même bible oyo kimbango alobaka na biso ke tokokanga bango na lokuta bamemelaki biso tokovivre mikolo na mikolo toza béni sans biblia sans Jésus-Christ. Et les makambo lokuta. Nga nazaka na sepeli makasi encore une fois, bato balobaka bazana retard ya ko comprendre bakanisaka ke Bible ezali bosolo Jésus-Christ.
mais ezali bolembu balobaka fainéantisme. Yo sali mabe ozela Jésus-Christ soki okokende na lola okovivre vie éternelle esika badiama ezalaka esika baor ezalaka esika paradis ezali paradise ezali makambo ya lokuta depuis katolobelaka bino yango botiaka tembe lelo balingi bakotisa badévie encore monde bajustifie bascience na bango mosusu sur nani homosexualisme homosexualité pardon ezali makambo donc ngana na esengo te na komona kaka na bike ezali pasi mpe mawa bato bakontinue kozala lokuta ke non eza nango ntina te makambo non ezali départ ya kitoko moto soko alongoli na kati ya mental na ye ke lifelo ezalaka mais agagné quelque chose na kati ya cerveau na ye moto soko alongoli na kati ya moto na ye ke enfer ezalaka mais les gens qui vous ont amené la Bible basali Guantanamo pourquoi bayebi ke nzambe akofuti yo masumu asuka basali ba prison pourquoi biso batie biso na prison mentale kuna to raisonnaka su te tokoma lelo bapaster bamuku na bakosa baaventure na Congo l'église moto ezali na kati ya manigance makasi meme kobundela likambo ya mboka oyo parce que bato ebele babi non totika mboka oyo Kabila arenie na ye nzambe akozwa jugement nani life nani tokozwa nani héritage ya solo éternel tokozwa na kati ya paradise mais tala lelo soki moto alongwe na bowumbu abonakanisi akozwa makasi ya kobunda moto soki akomi kokanisa modele ke ezali makambo ya lokuta akoraisonne autrement biblia yango moko elobela biso ke banzambe bazali ebele bagenie bazali ebele nga naza na esengo pamba te makambo tobandi koloba yango mbala mbata namoni ndeko dompe na kati ya conférence nayoki so esengo ntango aza kokoma nga na koseka ya esengo makasi nakanisi na mikolo koyo eza mosantre kosala sur le pasteur baaventurier et vous les kimbangiste oyo bosini bibilia bolongwa na bozoba tobaki na bino ke biso ozali bakimbangulogue tokola na idéologie ya kimbangu no tozali bakimbangiste lokola bino oyo lelo bona nsima ya biblia bofandeli testament ya diangenda bokowela mbongo boyokanaka te famille moko bozali makambo nzambe eza na kati ya testament nzambe azali moto te nzambe azali oyo azali na philosophie na biso bantu azali oyo azali na kati ya moto nyonso aza représente na kati ya nature nzambe na komona nzambe na kati ya ndeko nanga zambwana c'est ça le respect ya humanité mpe ya nature mais bino ozelaka nzambe azala likolo avant na lokola loboko ya mobali yesu kristo afandi na moyibi oyo yesu amemaki na croix baconception moko erroné baconception moko ya lokuta tomoni yango ndenge botali lokola mayebo ndenge lelo baconditionne bato baescro bakobotela to mapango makambo ekosila tobaki makambo ekosila na aire de verso ekosila baeglise na bino bakoto bakolanda yango su te bato bakokota yango lisu te bino bakimbaki so bavertir bino bokokota na bozoba ya christianisme na nsima ya biblia mpona kojustifie bowumbu ya bana ya congo ya acongo oyo azala kolamuka bokosaka bato na kombo ya yesu kristu parce que vous avez peur ya korégner sur bato wana botelemi bokonzi église na bino lokola vatican colonisation ya bato badoraka bino biangenda bafukamelaka ye lokola batiele kiti ya mokonzi lokola kiti ya zabolo ya mokili aza na bascience occulte bino bato bojustifiaka bomonaka ye lokola nzambe ezali nzambe te nzambe na ye moto lokola yo moto oza kobanga ye donc otelemi batestament ya lokuta bozoba na bozoba tokolamusa bato tokotika te parce que tant ya lokuta esesili tant ya malédiction esesili tant ya vérité moto alongwa na bowumbu ya bozoba ya makambo papama bokosi bato ya tintsani ya kokosa bato bokobangela okoni ye kolo église ye moko kolo biblia ye moko akoloba no vérité bino bato bokoma yango te et vous nous dites que non il y a des codes boli kojustifier sur lokuta abraham koko na biso parce que vous avez peur bolingi vérité te botika na kati ya babiloko wana ya bakutime ya mabe oyo ezanga ntina ya kodomine sur bato l'heure de verso ezali ngonga oyo nzambwana efo azala libre nzambe azali na kati ya zambwana nzambe azali na kati ya vitakanga nzambe azali na kati ya mama afrika ta ya mabonza esi ta ya koconditionne bato esi esili bapasteur ta ndenge baabuse sur mokili na biso merci Matou Samuel un aventurier tala ta oyo bino osali bokoti na bascience occulte bokosi bato ntango wana esi esili ya lokuta vatican sa pandi bino poisa nayebi te so boluka likambo nini matono mingi ndeko zambwana
Merci toke pa ndeko dompe mvitakanga moko ya ba oyo asepumona kina basije oyo kaka moindo akoki kondima eloko ya moninga na moindo te parce que papa lobi yango nde mokili ya Congo ekomi ko croire yango après ndeko dompe mvitakanga Sylvain na 28 opesinga ponga na ozaka 2 minutes ya suka donc silisa maloba oyo se tikali presque kozana 7 minutes na yo ndeko dompe mvitakanga matono ndeko na okena lombango na lobi na oki batu ebele balobi pona nini batu bazali kotutuka mpona nini bible ezalika plutôt religion ezalika mbwa mutu na mutu me bandeko bazali kobosana ke soki bible efandaka na mboka esika batsalaki yango kuna eyaka koderange biso te na mboka na biso tolingai tolobela yango lelo te tozali kolobela parce que bango nde baye kotungisa biso. Ils sont venus faire du prosélytisme et pas inabiso. Ils sont venus nous imposer leur conception par le coup des chicottes de fouet père au katarabiso makolo. Voilà pourquoi tu as dit qu'on obéra yango. Bandeko ebele ko bandeko so akimbangiste. Bazali malheureusement kolinga ko justifier ba dogme moko biteni à partir de leur théorie. Est-ce que ndeko bazali koloba awa? Ayebi que aujourd'hui il est scientifiquement prouvé que l'homme a une origine moko, ya ancêtre moko te. On a découvert des chromosomes, oyo ezali ko lakisa que origine mutu akoti ko bima na origine moko te, même les noirs que nous sommes. On n'a pas un seul ancêtre. C'est scientifique. Mais makambo zali ko bao Adam et l'Afrique les besoins du matin, Adam et vazaki na Afrique. Mais ko Afrique to zakana ba kombo na biso abokoko na biso. Soki azaki na bakongo bapesa soki kombo ezalaki nzuzi soki ezalaki kombo na ye nani mais bapesi malheureusement kombo ya Adam et Ève. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça signifie le mot Adam? C'est dans quelle langue? Ève ezali na Kikongo. Voilà ici quand azali koloba ke bato zolinga ko zana souci à justifier l'injustifiable. Ndeko apesi likambo lobi carte ya 14e siècle na habité je serais très curieux comment na carte wa. Mais je suis sûr et certain que quand on a existé, c'est une invention de sa tête. Parce que Eden, ils ont une langue moko. Et outi na mo Edina, ils ont une langue moko, ils ont qui Congo te. Comment ils ont koloba que Eden ils ont na Congo? Ok, comme ils ont na Congo, non il fallait peut-être loba comme moko synonyme. Donc voilà autant d'aberrations. Même maman Afrique loba qui en a sepeli, ba révélation ezali koya. Attendez tant que Jésus n'a pas existé. En ce moment, toutes vos justifications, Lukuta. Tant que tous les cultes de Jésus-Christ est basé sur mythologie à Horus na Osiris. C'est les cultes osiriens. Jésus historique n'a jamais existé nulle part sur terre, qui se promène avec des pieds, des jambes, qui s'est appelé Jésus-Christ. C'est une invention de Rome. C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes, des écrits oyo, compilaki au 6e siècle, avant la nouvelle époque romaine. Parce que le calendrier n'était pas conçu en fonction de la naissance et de la mort de quelqu'un. Le calendrier n'a jamais été conçu en fonction de la naissance et de la mort de quelqu'un. Le calendrier que vous allez utiliser, c'est un calendrier qui a été conçu au 15e siècle par le pape Grégoire. Il y a le calendrier grégorien. On va considérer le calendrier romain, on va le calendrier Égypte. Donc, il n'y a pas eu calendrier en fonction de la naissance et de la mort de quelqu'un. Et beaucoup de monde a que tous les textes bibliques comme vous avez ils ont ancienneté mon côté. Ce sont les textes nouveaux, très nouveaux, inventés d'une manière par à gauche à droite. Mais comme tout le monde a l'ingakotangate. Comme tout le monde, malgré un apôtre, il veut rester vide dans sa tête. Voilà pourquoi tu as justifié ma thèse au Lokuta. Mais quand on félicité Pape, pourquoi Ezali Karaba Congo de Bakomi Kosala Matanga, Papa Lubiki, Adam Neve Zamakama Lokuta. Ye, nanya memati kombo ya Adam na Eve na Congo. Si bango ba Pape, ba Jérémie, ba Jacob, ba kombo na muto memele biso yango, eza bango ba Pape. Mais ceux qui ba Pape ba Lubiki ba kombo eza Lokuta, biso to kolera pona nini. Bango mako ba lelite a na poto na mone sika ba sali débat. Ils ont accepté parce que c'est leur nini, c'est leur mythologie.
Mais biso ndi tokomi ko défendre oh que la Bible a dit, la Bible a pas dit, définition sur na kati na Bible biso landi nzela mfumu ki mbanga lobaki toko kanga bango kaka na lukuta o ba memeli biso toza ko kanga bango tolobati ka Adam na Eve n'a pas existé mundala yekoloba et Adam na Eve toza jango sikanga na kati na Bible ndeko moka na ocha balobi alobi le ciel et le trône et la terre est son marché et finalement yemo ko se contredire pour na koloba que non le trône est encore en Kamba. Mais bon, là que le train est au ciel, donc Kamba est au ciel. Voilà autant d'aberrations de Zaina Yango. Ce n'est pas possible comme on a un peuple oyo à côté kondimaï que bakwa ko rouler dans la farine et dans les bêtises et des futilités le qu'on a biso ba indo. Tala pourquoi musala oyo papa sali biso senga to sepera yango parce que zali ko la kisanenge ba koko bande ko ba mokilingonga. Malheureusement, tant on a des mouquets et belé à Kolbega qui est là. Mais bah débat nous sommes avec pasteur et nous sommes encore ouverts avec les pasteurs. Hein. Bah il y a autre chose démontrer bango à 100% que leur histoire là-bas, bah ni histoire qui a écrit la Bible, comment ça a été confectionné, bah ça qui a quoi, comment la Bible ce n'est pas un livre, la Bible c'est un ensemble de livres. Et où tu n'as biblios, une bibliothèque, c'est pas un livre. Merci Nanson Kimalo. Merci Nabandeko Bosili Kolanda. L'enfer n'existe pas. Et puis, Basi Bakoma Pape. Et puis, Adabona Eva Ezalaki Forma Solo. Selon Roma, Vatican avec Pontifa et Pape Francis. Mais, et là, comme il y a une cotation biblique, il y a une cotation, il y a une cotation, il y a une conclusion, il y a une libération, il y a une Bible. Pas que pour sala soki nini mais pour comprendre kitoko parce que kanga bango na lokutana bango tozape awa na Jomo Kenyatta ancien président ya Kenya alobaki ete ba mindele ba missionnaire na tango bayaka na Afrique bayelaka biso koyekola kosambela misu ekangama na tango tofongolaki misu na biso bango bakomi na mabele biso tokomi na Biblia so tola alingai koloba nini Pape Francis ka oto zali kolobela le premier oyo message asuka oto zui à partir à Vatican ba source si discours ne apesaki alobi boye et le pape a dit les hommes qui étaient pour non bolimbisi oui les hommes qui étaient pour les sacerdoces catholiques doivent être formés ou l'Église pourra risquer la création de petits monstres plus soucieux de leur carrière que de servir les gens. Le même pape a bâti ici le sous-sous. Les prêtres doivent quitter leur zone de confort et de sortir les gens en marge de la société. Sinon, ils risquent de se transformer en idéologues abstraits. Yasuka kotasyo ya pape ya semeno kaka ayesuko baki saboye. Les hommes ne devraient pas entrer dans les sacerdoces, de chercher une vie confortable ou d'augmenter l'échelle de la carrière ecclésiastique. Les fantômes de lutter contre l'image de la vie religieuse comprise comme une évasion et ou se cacher dans le visage d'un monde difficile et complexe externe. Donc, awalingalo baka été tozoko kene na situation moko ba tunyon so bazui formation chrétienne ba kene na ba révision totale na ba ndenge ba yekolaki bonzambe ya vie chrétienne de oyo ba cotation na pesi bino ke za pe conclusion ya masola lelo ponga so na pesi conclusion buta za mbwana mtalobaki non ngaite na pesi bino ba cotation oyo bo kende ko lala na yango pe bo sosola yango bika tata nzambia mpungu kakulusa kumuna ye kakulukeba